kobokola soki tozala kobokola ba mama malgré muke oyo bazala kozwa na bato bazala kosala na basosiété me bayebaki kokabola bozwi wana na ndenge moko ama tooni okwama biso ba mama na bandako tokoma biso nde bapapa bango bakoma bamama mpona soki oluki te yo mama wana ozokaba bana bakezwaki ndoki musala buzoba na Congo eza nango te eloko eza kaka totekaka te eza nenie me nyonso yo kotya oteka courage kaka ntango oza na courage ozwa mbongo boso ofandi kabwe ngai natala koka ofanda kabwe ofanda kabwe alendaka bato loyoloyi babengani biso to bana ofanda kabongo ta tobengani biso nga kangi bisaka na kei kasi nga kope ye makasi donc bapapa kala baomemelaka na ndenge kikala kilelo mpe baomemelaka na ndenge na bao kilelo masanga banini ndenge gato bapera kala bali makambo na bango trop sérieux polate na bango yaka mystique na babiso bajeune biso tokomi babilo mo donc zalaki nanga ebembe abimasi ezongiselinga salala nga nyonso lingi nzela na yo nga ebaki te na mitiki mbeka eza ta olika boye pano yesu ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki ebandeli me sikoyo nde ntango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow po tokende liboso tia kondima likolo na nyonso pomo ya koloba eza te mingi ya koloba eza te. Salut à nos très chers abonnés ya biso podcast TV. Vraiment bambote mingi bisika bizwami bino ezali owapi ngai ngombu na bino s'arrive Arnold de Balou o amesana kozala na bino elongo kopesa bino toujours ba nouvelle naza sikoyo a vraiment na bino toujours atozali na commune ya Kimbateke vraiment précisément na quartier Baumbu na sibomu na kana na vraiment na direction oyo ekenda vraiment ti obimati ba kinto adiwana vraiment sans plus tarder na kubo sanate kopesa mbote na ba boss na biso na pesi vraiment mbote na ba boss na biso bisika bozali ba boss na bi ba boss ba mbote bisika bozali vraiment ça arrive Arnold Balou garçon le plus simple et aujourd'hui ça arrive Arnold Balou n'a pas fini de vous surprendre toujours nazala on a pour na ko surprendre bino na kotaka na bimaka na kundolara na yara nango po bino bo sepela et le lot ozali toujours na sujet na biso na bi que ebele balobaki ba mama oui babito ça discrimination te ça arrive Arnold Balou alingane discrimination te et to zongi lelo na sujet na biso bizaleli ya ba papa tala ba papa batali babi ça arrive marami so saye nango lelo vraiment to zongi na sujet na biso na bizaleli ya ba papa na biso ya lobi na ba papa ya lelo esika o wapi to ligi ko luka vraiment comment na différence ezali wapi na bizaleli ya ba papa ya lobi pe na bizaleli ya ba papa ya lelo kasika ndenge na bisabino toujours ça arrive Arnold Balou n'a pas fini de vous surprendre donc ko découvrir sous elo mobwe. Restez-vous toujours branchés. Vous appétez, vous êtes toujours branchés. Bobo sanate na ko s'abonner na chaîne na Binso, ya Biso Podcast TV. Vous commentez, vous aimez toujours, vous likez votre chaîne, ya Biso Podcast TV. Vraiment, vous êtes toujours voilà, branchés. Mbote papa, mbote ndeko. Tozali liboso ya chaîne na Biso, ya Biso Podcast TV. Tokoyeba komono. Comment on a Ngoso makwala Julien. Merci beaucoup papa Ngoso tozali awa vraiment na sujet na biso awa tozali koluka koye ba vraiment ba réponse to so mama yele pele na bino ba bi différence ezali entre ba papa ya kala na ba papa ya lelo tozo luka to zo vraiment différence to yeba est-ce que bizali ya batata ya kala na batata ya lelo différence eza pona yo bon comment on a que ba papa ya kala na ba papa ya lelo différence ezali o papa ya kala bayaka trop sérieux mais biso lelo oyo to mwana vitesse o bango ba benga ke vitesse moko eza ya mabe makasi vitesse moko wana ba oyo bateke oyo ko memela bango lobi e ko memela bango makambe belé na vie o papa ya kala wana batambola ki na logique kino lelo omoni bango vi na bango ba otambola ngona ko banga nzambe mais biso lelo to banga nzambe te to linga to tambola la olenge na biso oyo to lingeli to lingi ba vi malo yenge ba vi mo boya boye donc ezanga tantina mais
nakoloba ke ba oyo basalelaka vi wana tolanda lokolo ya batata na biso ya kala totika bavi mosusu boye kolandaka bato boye ya mabe makasi. Donc papa ngoso bref que papa lelo vraiment donc fouti. Papa lelo fouti. Donc 0 sur 10, c'est ça. Voilà. Merci beaucoup Zaki Gentil Nabiso na notre chaîne Yabiso Podcast TV. Restez-vous toujours branchés, toza toujours kaka na idéologie, toza ka toujours na idéologie ko vraiment toyeba différence ezali wapi entre ba papa na biso ya kala na ba papa ya lobby. Bizaleli et za différence eza wapi. Amoni maman Mbote, Mbote papa, maman kombo nani? Kombo maman Sophie. Maman Sophie, vraiment to boy ko sa discrimination tozali awa na sujet na biso moko ko luka koyeba différence entre bizali ya ba papa ya kala na ba papa ya lobby. Nango to pusani peno ko luka koyeba moi koyoka yo moki maman. Merci pour la parole. Vraiment to nyo kwama biso ba mama. Na banda ko to koma biso ndo ba papa ba koma ba mama. Ona soko luki te yo mama. Wala so kababa na ba ke so kindoki. Mama soka zo bimata gumbi makolo bana babebaka bana bakondaka bana bayundukaka tokoma banda ko mafuta opakola biso ba mama savon biso ba mama donc baka nyonso koma osimba mapala biso yango biso ba mama tokoma lokola des esclaves elenga libale za na ngol sute pona nini 4 heures yo so kata epongi papa tikana na mbeto yo ke koluka vraiment ezo sala biso passe mais ba mama na biso bazalaka alingi ne makolo nyonso na ndako azala provision donc na balabala lobaka so mbaka kopa made soki pa lingi so pa lingi na yete mo made suneza na ndako mo mbogi neza na ndako mais biso lelo to souffrir so dans la 20 000 te 25 000 te bolia te bon 25 000 yango na même commerce to sale dans so sale commerce bénéfice à 10 000 francs comme sur 5 000 mais eux dépense et dépendent de 15 000 20 000 bataille la biso loko vraiment to onyo quoi so pas obima moi beauté ocha moi mais son tie faut économiser les coming dans so ko bon mabala nzala 2 jours pour au quand ça mèche dans vraiment to onyo quoi mabala ka solution ba papa ba zambi sika na bango ko temela po biso pe to pema to lembi vraiment to lembi. Merci beaucoup maman Zaki Gentil Nabiso, restez-vous toujours branchés, beau s'abonner, beau liker, beau aimer toujours. Awana to moni pe papa azalaki mupandi papa pe akoza na malobati. Parce que maman lobi ba papa ba koma ofanda na bango, ba maman ba bimaka tout ça papa na habité. Ba papa ya kala, na ba papa lelo. N'habite pona yo différence des awa papa. Bon. Pour la parole, tokoloba bien nde memere alobi ndenge mokaka o mwana loba mingi eza te po mwana loba mingi eza te po yo za papa connaître yo na moni da tele maroluka na yo est-ce que na habité ba papa o wana bakanga makolo wana ba fani mama nda komi lokola papa o kopesa ba conseil nini conseil nini akopesa bango napesa banani conseil papa o balaki bafani mama ndaki ndekoluka ya paneli ne dame na G6 okopesa bon conseil basala tu balukisa kaka malembe po namoni ndenge na koloba te puisque so bavandi boye misala ezante so misala ezalaki nde bako travailler mais so bazo travailler te po misala ezate ya kotelemela ezate batanga bana mayele me pasi kaka akende boye bulu ezate siko ata yo moko naloba nini ndenge mera lobi kaka ndenge moko bolimbisa ngai. Merci beaucoup papa za émotionné. Restez-vous toujours branchés. Tozaka toujours kokende, tozokota, tozokundola toujours. Vous aimez, vous likez toujours notre émission, vous commentez toujours. Hélène Bezela na tunao. Mbote maman? Mbote papa. Maman tozali liboso ya chaîne Yabiso Podcast TV. Tozali ka koluka vraiment koyeba moi mituna kozama ele pena maman na koyeba bizaleli ya papa ya kala na bizaleli ya papa lelo. Différence ezali vraiment wapi? Bon, kozwa papa ya kala na papa lelo. Bien sûr, on est sur la mibali pour baza papa. Mais na kala papa bazalaki bake misala ba compagnie ezali mais lelo kotala mibali bazo débrouiller ka bongo moi mukie moi sans faut ko monana à cause na posa soutenir maman mais au monde eloko ezate papa kala ba manaye ko zo mbongo bazo soutenir ba maman na provision chaque fin du mois liputa biso mibali ba ko sala ngote pour place ozula mbongo ezate vie chère ko lia na pasi
bana bazoluka eloko kolia minerval bien sûr gratuité ezali mais secondaire tofuta minerval quand même eza pe cher baparent bazobundana kofuta ndako to ya dollar emati toliaka na franc congolais mais tosomba na dollar bayokela biso makotana bameka kosaisir mwa mokie babongisa. Merci beaucoup maman Ozali gentil na biso na chaîne biso et beau aimer toujours la chaîne biso émission na bino beau commenter beau liker toujours tozaka toujours na nostalgie na biso ya biso na moni maman moko atelemi a très belle mote maman Bote papa you penze tozali na chaîne na biso awa ya biso podcast TV toza vraiment na mwa mituna moko moke tokotuna ko pesa kombono mona mama Hélène. Mama Hélène, tolinka koluka koyeba moke kozwa maele pa na yo koluka koyeba bizaleli ya papa na biso oyo akala na papa lelo na habité mama Hélène pona yo différence ezali wapi Bizaleli ya papa kana oyo lelo eza différent makasi parce que oyo akala na tango na bango nde ba vivaka do bana ko vivre bien maman ezalaki bien donc il y a bien ko sepela o mbongo misala ezali malamu oyo na tanga biso ekomi mbongo eza ya pasi dollar komata na komata souffrance to vivre bien te surtout comme biso ba mama to sunga ba tata ba papa musupe ta yo pe mama zo ko sunga ka ye ale lobi ba komi na marabuzoba azo ba teke mosi na na ye a osala nga bola mobo a reconnaître kana te a comme na babuzoba misusu pe bazana ba maîtrise bazo vanda parce que c'est surtout vivre la moment oh et est très difficile ko leka o ya kala na ta auto vivre la pasi ta dollar yango comme 27 oyo ko bamsukuna 26500 bamsu 26300 de toza mutu amna ndenge na ye oyo lelo sombaki na 500 fois lobo ke kutango batie 1000 fois mo surtout que ezate parce que mbongo na biso tala mbongo ya bapaya et dominer ya biso au moins teke eza avantage mama Hélène sikoyo ba papa OK bafani na ndako koma mama nde mutaki ndako luka pona ndako na ebite pona yo okoloba nini pona papa fani na ye abetane dame abetane G6 mais mama ke koluka afuta ndako ale sabana na ebite pona yo soki ko pesa conseil na ba papa l'union fait la force donc muta ko vanda zate donc vandika pa mozo beta dame bo ndako bato soki ofutela ona dame ndako bato vandi okofutela ona musalo yo vandeli wana te yo besoin courage au telemi yo poko luka yo ko vanda kaka okovanda ka atiwa ovanda ka atiwa ba kopese belé tambusa tamayi ozwa mbongo teka ta ba jinde baninga ba tambusa la boulevard ozwa mbongo tambusa ta ba biscuit ta ba opi ozwa mbongo musala buzoba la Congo ezala ngote eloka ezaka to teka teza nenie mais nyonso yo ko cha oteka courage ka tango za courage ozwa mbongo bozo ovandika ngana tala ko ovanda akabo ale ndako batu lelo babengani biso to bano vanda akabo tato bengani biso nga kangi bisaka na kei kasi nga kope makasi siko yo pa okay olandanga osani et na tiki na boki okuna. Merci beaucoup restez vous toujours branchés beau aimer beau commenter émission na bino vraiment tozaka toujours vraiment biso to kolemate na koluka koyeba toujours na koluka koyeba ba caractère toujours na moni ba caractère toujours maman na biso maman Bote papa maman kombo na nani mama Eve tozali liboso ya chaîne na biso ya biso podcast TV tozali koluka koyeba vraiment différence ezali entre ba papa na biso ya kala na ba papa ya lelo na habité pona yo différence ezali vraiment wapi différent makasi ya pas différent po to souffrir nanu tata za na tafa ake koluka biso ake lukela so mbongo tata oluka te biso mama to moko luka to souffrir na passe tata komi kola pongi ti seter alala pongi bato tata alala su pongi na ndako bala tuma olala biso mama to mo sauter bango to ke luka mbongo différent makasi ezali oto okemba mais maman yo koko sala pe que oui papa ata afani na ndako yo zo futela o bimoteka ozo so pe nyos en charge o papa go sala ndesi bona za charge po mobali na ngana uto bota sika fallait kuti na la ta pongi mais na oke ko luka mbongo na teka po mobali za ko lala na ndako sala asuti ni sala ezate dollar zo mata to mwani to lobela to ndako bato futela to mwani to sala donc ça na comprendre que ba papa bazana ba caractère ya bien bazana bango bien mais na mboka nde misala ezate papa misala ezate kuna nga na suki na kezo. Merci beaucoup. Restez-vous toujours branchés, beau aimer, beau commenter, beau liker notre émission
Vraiment, tikate na ko commenter toujours. Restez-vous toujours branchés. Tozala bizaleli ya ba papa ya kala, na ba papa ya lelo. Restez-vous toujours branchés. Restez-vous toujours branchés. Bonjour papa. Bonjour monsieur le journaliste. Papa kombo nani? Kombo nangai Maître Vita. Papa, merci beaucoup. Tozali na liboso ya chaîne Bisso, ya Bisso Podcast TV. Papa, vraiment, tout le monde est intéressé pour toza vraiment la question mo rezo pesa biso pasi na koluka koyeba. Bizaleli ya ba papa ya kala na bizaleli ya ba papa ya lelo. N'habite papa na ngai différence ezali wapi? Différence ezali makasi na ba papa ya kala na ba papa ya lelo. Différence ezali makasi par rapport ya makambo ebele o tozali ko vivre na kati ya mabota pe o tozali komona na ndenge mokili ndenge ezali kotambolela. En tout cas différence eza makasi. Est-ce que papa balobi ke ba mama ba koma ofutela ba papa ndaku, ba papa ozo afandi, mama zo za charge na éviter pour na yo soki oko dénoncer ngeza ya solo to dialogue. Bon, na kawana ekoki kozala ya solo. Bon, na kati ya ndaku papa na mama tango basangani bakomi mutu moko. Soki papa aza na difficulté et que etombe que maman nde mutu azali na position normale. Akofuta pe ndako ezalaka nango mais eza vraiment charge ya mama te. Ko futa ndako ezali charge ya papa. Mais soki koki kokoma bongo peut-être pour na misala eza susu ya malunga te na mboka. Bato bazo souffrir. Omona boke bo simbi to sali bo simbi te. Bon mama azoteka atali pe bon ndako efutami te. Eloko eza te pa mobali na ye. Awsani afuta ka ndako mais eza charge ya mama te. Oui. Donc eza na kawana mais na kilelo nde tozo vivre boye et comme passe mbongo wa mwasi po monango eza pasi makasi eza pena pasi makasi mwasi so alesi ndako lelo alesi ndako lobi en tout cas ekoleka na chaîne publicité ngaka na lesa ndako ngaka na sala boye mais yo lesa eta mususu nona 9 fois mais ya lesika mukolo moko ekomi babi mwasa ndima note akondima te bandima bola mute ba bandima le présent oyo sali lelo c'est bon soki lobi o salite nyonso oyo salaki ya bungisi yango okoya omona ta musu bouger pamba na ndako eza te ndako ya mulili mwasa osomba te sikolo babwe mais nazo ebisa yo episode pamba esili na ndako mwasa osomba te alobi charge eza ya yo ye akobimisa eloko te yo faut sala nyonso donc différence vraiment eza makasi différence eza makasi. Merci beaucoup papa Vito Zaki Gentil Bisso. Merci beaucoup, restez-vous toujours branchés. Vous aimez, vous commentez toujours, vous likez. Émission na bino, bizaleli ya batata ya lelo na bizaleli ya batata ya lobby. Vous restez-vous toujours vraiment branchés. Vous balancez toujours. Bonjour. Ouais, bonjour mon frère. Mon frère, vous allez liboso ya caméra ya chaîne na Bisso, ya Bisso Podcast TV. Comme nani? Bon, je suis Monsieur Mardoché Abouka. Monsieur Mardoché Abouka, mon fankolo, si vous le voulez. Donc c'est le poste et non. Voilà. Merci beaucoup, Papa Mardoché Abouka. Papa Mardoché Abouka, le grand maestro. Opena, tangoye manaye sulikolo, aza vraiment na esengo. Papa Nabiso, tous un sujet Nabiso a to poussa un pénor, na koluka kozwa vraiment mayele. Koluka koeba bizaleli. Et bah papa na biso ya kala na ba papa oyo ya lelo tout ça koluka koyeba différence eza vraiment wapi. Merci beaucoup mon frère pour la question. Avant d'aller plus loin, j'aimerais d'abord dire que il n'y a que Dieu yene muta changé kate parce que tobenga gaye rabi. Mais l'homme par rapport à sa nature, l'homme change, moto change. Voilà pourquoi il y a un adage, Mimi Toloba on a lingala, que moto za moto, donc moto za moto. C'est-à-dire moto le lor osala, bien loba komi mabe. Alors, en ce qui concerne les différences qui existent entre papa Kalana et papa Sika, ce n'est que normal mutu akoki ko changer parce que mutu azan nzambe te ezaka na nzambe nde mutu changera te parce que ye tobengaka ye rabi. Alors ce qu'on peut ça un petit point to bande ko remarquer sur le point ngana ko lobela beaucoup plus na
na domaine etali éducation rigueur to pe moi autorité o ba parents ba zalaki nango surtout ba vous avez parlé de papa non oui o ba papa ba alaki nango na tango kala na tango lelo c'est tout à fait différent c'est vraiment différent il y a plus la rigueur. Les papas d'aujourd'hui n'ont pas vraiment de l'autorité, que ce soit devant leurs femmes, que ce soit devant leurs enfants. Babi que rigueur wana ezal soutien autorité ezate pona nini mwana comme ko bima ko la papa mbongo na habité ce qui vraiment bon je pense que nous soit les faire partie na yango toujours parce que aujourd'hui par exemple na tango kala les parents avaient la rigueur mwana ko bimate sans parfois ou en autorisation, il n'y a pas naï. Mais le lot, moi, na obima, a eu autorisation à papa te, pe a zongi, et papa kota la épée boué. Donc, dans l'obité que non, ils ont parents, papa n'y ont sauté. Mais sauf que, majorité, ils ont beaucoup plus na papa ou va perdre moins rigueur, va perdre vraiment autorité. Mais une minorité, ils ont un peu le lot. Il y a des papas, lorsqu'ils parlent, il a vraiment de l'autorité. Liboso à bana, liboso à moi, sito, liboso à foyer naïe. Mais majorité vraiment, baza par terre. Donc moi, na ko bimate sans pour autant en autorisation. Il y a parents. Moi, na ko ya na ba heure mon côté où ils a un peu tardive. Mais les autres toujours remarqué hein. Moi, na ko bima accueilli et si quoi ko kende ou éviter et place na kendaki. Pe azongi na heure où ya lingi. Et papa trouve ça normal. Papa trouve ça normal. Na habité sur les alliés dans la situation ya mboka to ceux qui penini parce qu'il y a des parents où les lots même bazan nourris par leurs enfants. Imaginez-vous une fille à Zobima, à Zouana sachet. Est-ce que pensez-vous que lobby tango alinga bima même quelle que soit heure tardive ou ya est-ce que les parents ont la autorité? Donc même le parent va commis dépendant, n'est-ce pas? Na bana na bango. Donc voilà pourquoi il s'est lui-même que va perdre autorité, topé rigueur. Donc ça fait aussi, n'est-ce pas, partie, ou encore ils a dû, parfois dans la situation, dans la conjoncture, ou moka, n'est-ce pas, ils ont passé. Mais c'est un comportement qu'il faut condamner. Il faut condamner parce que les autres, même les parents, vont vivre difficulté à la vie, mais ils ont obéi à leurs parents, pardon. Ils ont obéi malgré pas si. Moi je me rappelle mon père, bando qui na forêt et l'eau lié zate, babuki bamboingi balie yango ya kotokisa. Mais les lots bazali responsable baboti biso. Donc je ne pense pas que situation conjoncturelle yamboka et koki ko faire perdre un papa autorité topé rigueur. Donc, quelle que soit la difficulté en Moka, les parents doivent toujours rester tenaces, déterminés, de manière à ce que l'éducation à assurer, quel que soit passé. Et moi, je vais conseiller aussi à ces parents-là, il y a qu'à se battre, Si par exemple, on va vous faire scolariser, pourquoi pas un parent, quand tu es parent, il faut que tu te battes de manière à ce que Bana va se retrouver à atteindre quelque chose. Merci beaucoup, merci beaucoup. Notre maestro, vraiment, merci beaucoup. Non, c'est un peu ajouté sa émission et adoration. Nakana maestro poto kumi sanza milongo. Merci beaucoup. Ça sera un petit problème. Merci beaucoup, restez-vous toujours branchés, aimez votre émission, likez et bobo sanate na ko s'abonner na chaîne Bino, ya Biso Podcast TV. Tozaka toujours na idéologie na Biso, ya bizaleli ya batata ya kalana batata lelo. Oh. Je suis béni na moni vraiment ba papa nanga pena o babi ba mbuta muntu. O pena babi ba mbuta muntu vraiment. Merci. Papa Mbote. Mbote na biso. Oma papa ozali liboso ya chaîne ya Biso Podcast TV. Papa komonani? Komona ngai Masamba Dibalu Faustin. Waouh, papa Masamba Dibalu Faustin. Ba komwa kala wana vraiment Faustin. Boki papa na Biso Faustin. Papa tozali koluka koyeba moi mituna muke tozali nango. Tozolo bela kaka bizaleli ya batata na biso ya kala na batata ya lelo.
Vraiment na sepeli ça tombe bien na pene ya papa na ngapena dans mon papa pena mutamutu. Papa ko koloba différence oyo mona entre bino nde bozalaki na lelo biso bano tozoya bizaleli wana vraiment différence eza wapi? Différence comme telle ezali makasi na ekoleli na ndenge biso tobotami ndenge babokoli biso tozali kolanda liboso toli batato baboti biso bazali kolobela biso directement te mais bazali kolobela biso parfois na masese ntango azoloba na yo likambo kita yo oyeba kodevine oyeba alobi na yo nini mais bana ya lelo yo okoki koloba na ye likambo sala boye sans qu'à se rendre à la mouvement oyo ozosala po biso tozali koloba soki balobi na yo kende kozwa soso okotala mosapi na ye azolakisa nini na mosapi na ye azoloba kende kozwa soso azokoloba na ngai bengana soso wana kende mosika azali baza na bezo bazwa soso wana te mais bana ya lelo oyo soki olobi na ye boye ozoloba na nga ndenge wana mpona nini ozotalanga na nga ndenge nini omoi différence ezali wana différence ya mwa makasi nde yango wana biso tokoli ndenge bazobokola biso tozali kolanda toli oyo bazoloba na biso na masese na bango mais mwana lelo ata olobi na ye likambo na lisese moya comprendre ne eza te Siku papa nyonso tu wana eza nini kaka oyo ezosala pena bongo parce que babi que na ntango akala bapapa bozalaki kokipe bamama malamu omonema papa piesi kimbundi nini na ndako kolia komela siko lelo bapapa wana bapapa ya lelo bazokoka même pas kozwa bamama na charge na ndako ya monsieur le contraire mama somba ya alia alukela bana kolia papa faine na ndako mama bimaki koteka papa fani na ye siko ilo ni esali vome esala eta ekrea mebongo eloko esali nyonso wana oyo bozobenga lelo soki kilelo orge eza kilelo te ezali kileyo vraiment na kilelo eza deux choses différentes kileyo biso ntango tozokola na mboka oyo tozala kobenga yango Léopoldville Léopoldville mais lelo bozobenga yango lelo omoni différence oyo bato bazososola te ndenge nauti koloba lisese leyo na lelo badwi bakombine eloko moko biso ntango tozokola soki tozala kobokola bamama malgré moke oyo bazala kozwa na bato bazala kosala na basosiété me bayebaki kokabola bozwi wana na ndenge moko lelo yo bana bazozwa oyo baza na bamoyen ntango azwi mwa makoki asengage na babiro ebelebele lokola nini bamakango d'ici de là or que ça na bénéfice mon côté mais papa bino pe na tango kala bozalaki pe na babasi mibale misato to mona moi papa za na 5 femmes a gérer bango pe oui aza na 5 femmes azo gérer bango ezaki na vie moko oyo ezali nek bato ya mboka azo sala bilanga akati kuna tango bakosala revenu ya biloko na bango wana nde azoyeba kopartage ndenge nini ya kobokola basi wana il faut ozala na makasi ya kosala mosala mais lelo tala condition de vie tozovivre nango ezwi eza na pasi mais moke oyo ozokozwa ozolinga okabola bato mitano oza na 10 000 na poche 10 000 wana ebongi servir eno tika na lia 5 000 na bomba 5 000 lobi na kokoza na problème soko oke na gauche opesi 5 000 otika na 5 000 oke na droite opesi 5 000 okoekonomize eloko nini yango nomonaki na ntango ya kala likambo soki ekwei ata tata bozoloba nayeke aza na eloko te me ntango akokota na ndako azobima ata ya mingi eza te ata ya moke ebimi yango wana ezala kosala force ya ekonomi ya kobokola mwa basi wana ye aza na bango me lelo mpo bokola mwasi oui malgré bazoloba ke biso batata tolembi kolemba te erreur ezali na bino bato ya kilelo po moke oyo boza nango bozokabola yango na 3 4 5 okobomba nini po okoka kosala eloko wana et puis batata ya bakilelo eya mawa mingi mawa mpona nini tozokomipesa te ya kodebriller malgré kodebriller faute na bino te faute lelo kokozwa mwa eloko soki otali ku ya vie ezotenir te toyebi te erreur na biso
mete erreur ya o bazokamba biso mabe bazoyeba pasi ya bato te de pasi yango wana. Merci beaucoup papa na biso ya leo. Yatango ya leo. En tout cas papa ozaki gentil na biso. Merci beaucoup namoni papa na habité papa na ngai soki azana moi implice ko baksa mukie na tina ya sujet na biso. Ngana na parler leo roloba te. Donc papa vraiment yo différence eza na ngoti. Yo pena donc papa kana lelo différence eza. Exact. Merci beaucoup. Dans les quartiers awa pour n'habiter ceux qui abonné na biso ba reconnaître pena jeune garçon haut parce que modèle lié à lobela ki ba mama nga na bel antique te fona zongela ye siko lelo ba kizebino pe batata ya lelo to beto ça discrimination ti bizali la batata ya kala na batata ya lelo différence eza wapi? Je réponds au nom de Ntsundi Matita Léon Lionel du quartier. Oui. Différence eza ya makasi. Batata ya kala bazaka ma trop mabe papa ya balelo. Kokondane bango ezalaki disons na rolo baboy. Baneko se confier mingi na banakazi. Sotali bango lelo babanakazi nyonso basala makama bana sala. Batikala kaka bongo. Nde biso connaissance tanga ye to confier na bana biso po lelo ngaso na kufi mwana nde mto sunganga banakazi na bango bakima bazaka sute. Vraiment. Non, ma vraiment oyo zui batata ya galera à côté kaka ba confier 4 na banakazi. Na mono zo déception na papa confier na mwana kazi trop ya makasi. Bon, merci. Papa à part wana babi ake basi balobi ba papa ba roma ofana ba ndaku bango nde babimaka bafuta ndaku balesa okotika 5000 ozo déclarer soso na habité. Et na papa wana en tout cas baza ba paraissé. Parce que tant on dit le beau moment ya moi sotiki ya travailler, yo travailler raté, ezaki imbécilité. Parce que aux appels na autorité te devant et le gola moi ça bali mobali. Moi yo pexé za raté na mauvais désordre dans ça là. Mobali vous ala homme. Parce que homme ba komango na H majuscule, non minuscule. Mobali vous en autorité ya nyonso. Tant moi ça doit travailler, obligé il faut travailler. Pose en autorité relobana ke boye parce que yo travailler te yo lesa yo azo melisa yo cela veut dire place nezate. Merci beaucoup. Restez-vous toujours branchés, vous abonnez, vous aimez, vous likez et na chaîne Abino ya Biso Podcast TV, vous commentez émission na Biso, vous restez toujours branchés. Toza kaka toujours na idéologie. Yako luka koye babizaleli ya batata ya lobby na ya lelo toujours papa lobby azana ajout par rapport ya makamu papa na biso tikoloka ameka ko contredire ye muke confiance o ezali a lobby que batata ya kalabaza ko se confier na bana kasi na bango pona nini mwana batata wana bazali ko kanisa boye mwana mwasi ntango azwi zemi c'est-à-dire assurance ya zemi wana ezali ye mutu ayebi mobali nini atie zemi po lelo oyo bango bazali komona confiance ya bana wana ndeko ne ya mwasi ntango aboti mwana aza sire azwi la zemi na gauche na droite eyebi ke ye mutu ayebi tata zemi wana. Mais lelo yo biloko wana na génération lelo oui ezali mais ezali ko exister lisusu te pona nini mutu na mutu azo compter liboso na bana na ye po azana de droit bano bazana droit azana devoir po asala na bana po na venir ya bomoi na ye po makasa azana ngo lelo yango te akozala nango lobi yango te azalaki nango lobi donc makasi azokende tozokita pension na biso tozoprépare yango na bana eloko na koye koloba ne yango wana mpo azalaki na posa koyeba mpo na nini batata wana balingaki bana kasi mais bapapa mpe ebele bazwa badeception mpa bana kasi yango mpe tomona atindi na po tokuta asalisi ebwe me oyo kaka abwaki abali abotisaki parle mpe enoko yango te eloko mpe oyo epesi bato mayele yango wana mwana wana aza na tata na ye
là il y a vraiment raison ezali makasi. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci beaucoup. Restez-vous toujours branchés. La moni, si je n'abisso et vraiment kitoko balobaka kitoko makasi. Vous s'abonner, vous aimer toujours, vous liker votre émission na chaîne Bisso, Yabisso Podcast TV. Mbote mama. Mbote. Mama na tozana chaîne Bisso Yabisso Podcast TV. Tozali ko lukaka koyeba différence oyo ezali entre batata ya kala na batata ya lelo. Batata ya kala bazalaki ba responsable penza ya so po banda ko occuper ba mama 100%. Mais batata ya lelo mutu pasi soko peso charge nyonso sundolele ko occuper te. Yo moko bundaka na nyonso. Batata lelo pasi. Ala nde batata malamu bango wana. Batata lelo mutu pasi. Bazo nyokolo ba mama o lelo. Merci beaucoup. Restez-vous toujours branchés. Ah, toujours kaka na idéologie na biso. Ya ba bizaleli batata ya kala na batata ya lelo. Na ebité différence ezali wapi na moni mama vraiment azali namoni mama vraiment azali mama mbote mama papa mama la biso tozali na chaîne biso ya biso podcast TV tozali koluka koyeba bizaleli ya batata ya kala na batata ya lelo différence ezali wapi batata ya kala bazala bien batata ya lelo pasi misala ezate biso mo basi koma oluka koma olesa bango vraiment est-ce que ezali faute na bango to faute nini parce que bobi batata ya kala balaka bien mais ba lelo différence misala ezate est-ce que ye moko mutakenda koluka te to nini te misala ezate misala pe malungi ezate. Merci beaucoup maman Ozaki gentil na biso toza toujours kaka na nostalgie na biso mbote papa mbote c'est les journalistes papa toza na liboso ya chaîne na biso ya biso podcast TV kombo nani kombo na ngai Tela Emmanuel papa Emmanuel tozali koluka kosala vraiment koluka koyeba différence ezali entre batata ya kala na batata ya lelo différence ezali wapi différence ezali à propos ya opportunité ezalaki na batata o babokoli biso bazwaki biso a responsabilité tout fait parce que bazalaki na emploi misala ezalaki papa aza obligé ya kozwa engagement na ye na kati ya ndako à propos ya salaire na ye mais lelo tozomona misala eza te tozosala epa ba individu moko boye bazaki azwi engagé mais sous couvert que oza engagé. Merci beaucoup mais papa namoni na ndako père mo mama moi kosunga ezalaka nango moi asombi savon afuti moi ndako père moko boye ezalaka nango et que c'est la vérité bino bobimisa yango na média po mama aza na opportunité te aza capable ya kosala nyonso esenga papa na sala po papa mutaza base ya responsabilité na kati ya ndako. Merci beaucoup, merci papa ozali gentil na biso vraiment awa eye ndongo restez-vous toujours branchés eye ndongo toza toujours kana idéologie na biso ya koluka kotuna koyeba caractère ya batata ya kala na batata ya lelo. Mbote mama nino etoluka koyeba caractère batata na biso ya kala na batata ya lelo différence ezali wapi mama papa tika na vanda ko mama lobaka eza na mutema na bimisi likambo eza te mama ozala likambo ya nango te tika na vanda mama mbote mama na biso mama mbote mama tozali toujours na sujet na biso ya koluka koyeba différence ezali entre batata ya kala na batata ya lelo différence eza wapi différence ezali pona batata ya kala vie ezalaki malamu twana ko vivre bien mais batata lelo vie komi na difficulté yango différence yango wana donc maman lozabwe pena otika pena papa na mbetu ye po lukano makala pena kasi ko otika yo bimi bosiko osote okeika okeluka makala pona ka bana ba vivre c'est que ndozabwe po zo pe charge ndaku kufuta ndaku kolesa nyonso te ko futa yeke to futela te biso moko non yo zanu na chance mais ezalaka peke mama pas so charge ndaku ezali ezala ngaba misu baza ba futela bandaku aotangisa pe bana papa musala ezate moya atika ezate non ezala ngo faute ya ba papa ya lelo te ezala ngo faute ya misala ezate. Merci beaucoup restez-vous toujours branchés merci beaucoup restez-vous toujours branchés tozaka toujours ana idéologie ya batata na biso ya kala na batata ya lelo oui na idéologie na biso toujours kaka tozaka na ba jeune namoni mbote papa papa o ezali chaîne na biso ya biso podcast TV kombo nani kombo papa je suis
papa je suis vraiment tozali awa na sujet na biso moko toluka koyeba mama mayele yango epusi biso na moni pe boza ba jeune vraiment tozali koluka koyeba différence oyo ezali entre ba papa na biso yakala na ba papa elelo nebite tant que yo différence ezawa donc ba papa kala ba memelo kwa ndinga kikala kilelo pe ba memelo kwa ndinga ba kilelo masanga banini ndingi ka to mona bango vraiment merci d'apo na yo ba papa ya kala ba memaki ona kikala lelo pe na kilelo ya kilelo pe kilelo ebi merci beaucoup Josué apesi biso réponse ba papa kala ba memaki na kikala lelo ba memaki lelo vraiment c'est très intéressant mote bandeko mote chef na habité nazali vraiment ezali chaîne ya biso podcast TV ezali émission na biso tozali vraiment koluka koyeba différence ezali wapi entre ba papa ya kala na ba papa ya lelo bon ngolo babuyi papa ya kala bali makambo na bango trop qui sérieux pour la tena bango ya mystique na biso ba jeune biso ko mi ba bilomo donc toujours quand na idéologie na biso ya nostalgie o tozali koluka kotuna ba question kasi ne biso bino so bozoye ba lisusu ki na baki Sarif Arnaud de Balou azokota Azokundola. Et surprise, Ezali, Sarif Arnaud Balou n'a pas fini de vous surprendre. Et Naza toujours la surprise mon lobate, na salisu découverte moroboé, banamoko, non. Nabina ko le kabwete, il faut abonner na biso, ba on peut pas bénéficier na grâce oyo, na okende, na zokota. Quand on est bino toujours toza na nostalgie na biso ya na koti vraiment na koti pe na ke komuna donc veut dire ndeka bomuna nga na kati ya lopango o nazali toujours tozali na commune ya Kimbante que vraiment na ko découvrir talent moko awa non tellement gracieuse. Et alors, nabi na koki kolekate, il faut abonner na biso ya biso podcast TV, ba bénéficier pe na grâce au ngai na bénéficier na yango. Yabite bano bomu na pembe na ngai, bango mo ba pesa ba kombo pe kalate bo découvrir talent au bazana yango. J'espère que bomu na moi drum pemeni moi bâti moi caisse sokini noana je sais pas, mais bo découvrir talent au izakati na bango. Bonjour. Bonjour. Kombo nani? Kombo na Providence. Kombo Providence. Bonjour. Bonjour. Kombo nani? Binea. Binea. Nonza égoïste était bonjour. Bonjour. Kombo? Revedi. Revedi. En tout cas vraiment, bon de bon mona aboye, bazana talent moko ya bazana don ya koyemba makasi tellement. Donc OK beaucoup loin te kasi na libo découvrir talent o ezakati na bango. Nasi ba utopesa ba kombo a bango moko kasi ngana olinga to shite mbala moko ba pesa biso mwa lengi mwa mukie o etindenga na kota awa nebi ke l'homme de Dieu a Olanda biso depuis France yo nebi ozano papa otika na ote ni na olobalanga na suka yaya est-ce que koyi mango ibanda bino nonde nini tinde boyembaka je ne sais pas ezala ya bo ibanda nonde eza forcer de meza ko botama ba to botama papa moyembi mama moyembi na makila kaka biso moko to sepe na biso to ko moyemba ya to yemba na biso vraiment donc papa moyembi maman moyembi quel don aux familles au grâce ya nini vraiment on habité soki beaucoup ko sala biso moi plaisir ba ndeko na biso ya chaîne na biso ya biso podcast TV ba Olanda biso bango pe ba découvrir talent o ezakati na bino donc bana oyo nde bomoni boye bazana don ya koyemba nde na otolo baliboso donc bo découvrir donc ba yembaka tellement donc pour le kumu na nzambi merci Kolo yo benga kinga Pona suka na ntelate Nakoma kino na suka Ya mo bembo nanga Bongo yo laka kingai Ete yo kotika ngate Ete
kino suka ya nzela atana kati ya mai babonge pemi pepe otikaki bayekolite yonde obengaki bango salaningi mokonanga bona mipepe koya omanga ilangolu nayo kino suka ya nzela yokambaki Israel kutuna likonzi ya moto moina lipata yake mo kino mboka elaka lelo yokoka mbangai nasengise miso nanga emona lipata yake mo fanda se na motema nanga oyebi motema oyo Yesu elika mobimba se na yo soki yote nzambe nanga nani akosunganga wana nakobondelaka nga pesanga ya lokolo nayebaka ntango nyonso ete otiki nga te ata na kati ya mai bambonge pe mipepe otikaki bayekoli te yonde obengaki bango salaningi mokonanga Yesu pona mipepe koya pomanga ilangolu nayo kino suka ya nzela nakokoma soki osimi ngai nakokoma yawe nakokoma soki obateli ngai nakokoma bisika ozozela ngai nakokoma soki osimi ngai nakokoma. Merci. Merci beaucoup. En tout cas, vraiment, n'habitez nganeti. L'autre boy mangala monde na mata. Na mata pele bobo kate bokitinga lisusu na mokili ya masumu. En tout cas, n'habitez na yebite na zangi na maloba. Les petits boleka na nzembo yo, je ne sais pas ce qui muso izali lisusu beaucoup s'exprimer n'habitez po non mon mafuta emata mafuta nega emata bona mona ba abonné na biso kuna mafuta emata bango mafuta emata n'habitez ce qui muso so izali vraiment ata pona lokumu na nzambe ga bakotuna ndenge nini esalite nakoma kosalela Yesu Masiya solomo tuna ni nzambe nakelaka nga bakotuna ndenge nini esalite nakoma kosalela Yesu Masiya solomo tuna ni nzambe nakelaka nga nzela Yesu ye mokapola kape alomela batolo ndenge nini nzela Yesu ye mokapola kape alomela batolo ndenge nini nayokaki lolaka ntango masi apesi ningisa na tosise kotosa nayokaki lolaka ntango masi apesi ningisa na tosise kotosa oyemba natiki nyonso mpona ye emoko atalisanga alobi nakende natiki nyonso mpona ye papa wanatalisanga alobi nakende nazalaki nanga ebembe avimasi ezongiselinga salala nyonso lingi nzela na yo ebaki te
mitiki mbeka eza taolika boye pano Yesu nazalaki na ngai ebembe lazima si ozongiseli nga sala na ngai nyonso ningi nzela na yo ngai ebaki te na mitiki mbeka eza taolika boye pano Yesu yemba natiki nyonso mpona ye moko atalisa ngai nalobi na yemba natiki nyonso mpona ye ngayoyo natika masumu nzela alobi na natika nyonso mpona ye alakisa nga nzela na yo nzela alobi nakende mokili oyo mokili oyo ezali na nitomba te mokili oyo ezali na ndeko te mokili oyo anga mokili oyo makambo ebele anga mokili oyo makambo ebele natamisaki bomoi na nga na banzela ya pamba maso nasalaki na mimonaki nzambe ndako ninyo ngai nakotaki te bakisi ninyo ngai nasimaki te masanga ninyo ngai namelaki te anga mokili oyo makambo ebele anga mokili oyo makambo ebele namoni eloko ngai napesa yo te papa namoni eloko ngai napesa yo te papa obela bomoi na nga ngai napesi na yo obela bomoi na nga ngai napesi na yo haleluya amen 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 haleluya amen kumbama na yo haleluya amen 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 alléluia amen que ton nom soit glorifié alléluia amen 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 alléluia amen kumbamana oh alléluia amen 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 alléluia amen kumbamana oh alléluia amen 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 alléluia amen kumbamana alléluia amen 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 alléluia amen Amen, 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 amen. Merci beaucoup, maman. N'avike, abonné na biso et Abisso Podcast TV. Baza bénéficier na grâce vraiment na bino. N'habite soki mbela nini oboko obwaka. Nabi ba pasteur ba l'homme de Dieu très puissant ba la nang a. Depuis moka ya libanda baza na biso. Mbela nini boko obwaka. Pe opesa na numéro ya téléphone ou eza na WhatsApp ngaite. Bango moko ba luka so ba benga. So pe ba féliciter. So ba loba nini yo moka. N'habite so mbela ni boko obwaka. Merci kaka pour l'opportunité de accorder biso quand tu plus. Na pesi mbote na papa nanga obutika fille mabinga mama nanga Solange Baimisa na mokami nanga Chris Mkokole et numéro na ko pesa eza 080 86 il faut to banana plus 243 plus 243 89 ah oui 089 c'est numéro bien hein? Plus 243 il a 080 plus 243 80 86 47 845. Merci. N'habite Mbelani no kopesa. Pesi mbote pa mama na ngai na pesi mbote pa papa na nga pe na pesi mbote pa mokambi na nga. Merci. Ya uza luba. Merci. Na pesi mbote pa mama na nga Solange Baimisa na papa na nga Philippe Mabinga na mokambi na nga Chris pasteur Chris Nkonkole. Merci. Merci beaucoup nazele lo mobalo ba mela ki balobi ngote. Ba pesi na moka ba mbote. Basali na Nzambe ba l'homme de Dieu très puissant. Bota la bena grâce au efandika boy.
Tala qu'est-ce qu'on sali là, je sais pas. Bana posa ya instrument, bana posa ya matériel afin que grâce au ba ezala accompagner na ba instrument. Donc vraiment n'habite ba ndeko na biso ya biso podcast TV na ndenge bo découvrir talent oyo bozanga obengate bozanga te kotika talent oyo ezaka boué ezala mal accompagné taba mingongo boye kitoko boye vraiment oyo nzambe otsa na cœur pour nous sungata na ba instrument pour que bana na biso oyo talent na bango ezala bien encadré et ça la malamu mingi ngana continuer na ngai toujours na idéologie na nga toujours na yebi ke boza déjà satisfait na yaki kane na baki ke ngana kotaka na lukaka na bimisaka yango na koti na luki na bimisi grâce au biso nyonso to bénéficier nango na continuer toujours chemin na ngai na idéologie na nga toujours ta toujours na idéologie ya ba question na biso toujours kaka tokomi na biso vraiment tokomaki na biso wana vraiment na suka ya émission na biso en tout cas vraiment tokomi na suka bobo sanate vraiment na ko s'abonner bo aimer bo commenter émission na bino vraiment et ko sala biso kitoko mingi bo liker wana na bo sanate oui bien sûr tokomi na biso na suka hey tokomi na suka vraiment na bo sanate ko pesa mbote na yangai papa JC Kweditu kama kwiza papa JC Kweditu kama kwiza lobi yango s'arrive à otanga ngateli kama ngezani papa na ben na pesa mbote la pesi mbote lisusu na original la petite osiwe dans la taille acceptable autrement appelé original moi so ningisa mabele soki otambola na pesi mbote na mama Laura Chou Mama Laura Chou mbote na yango yo bisika ozali e na pesi mbote na papa na nga papa Maya Play mwana poto ya tongo ya kenda poto tongo batu bazale no ya kolala yi déjà zala mwana poto ya tongo avant ce soleil là na pesi papa na nga pasteur l'homme de Dieu très puissant papa pasteur Ezekiel papa na ngai Ezekiel ba mbote ya yango yo na pesi pe mbote sans plus tarder na kobo sanate ko pesa mbote na papa na ngai papa pe Piman Mantwila na mboka ya Mikili yo pe mbote na yango yo na pesi mbote na ngai na moto na nzambe Axen na pesi pe su mbote na ngai na Rems motema ya mère B na couple Rems motema ya mère B ya yo yango yo papa Sam Kunkule nécessaire moto a nécessitaka na pesi mbote na groupe cinématographie Parousia na pesi bino surtout mbote na pesi mbote na nga lisusu na famille Balu wana tokome vraiment na suka ya émission na biso bobo sanate bo s'abonner bo aimer bo liker on est toujours ensemble poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika to uti nini te to moni na nyoso to sali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing by way do I begin cause leki mingi likolo na seko lekaba ute bande bisito benga mabalongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki na kanisi bola mula yo elekela kangai osali ya kokamo oduwa give in exchange koma koyembisa ngai liwaya sondi mapepo ngana zwa bomo ya sekwelekela kangai give to Caesar what belong to Caesar yebi solo kumu to pesa na nkolo obimisa ngana mulili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa njoto etonga makamu na koma komona kokamwa ebandeli pesuka nyoso tosenga ka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyoso pona ntina nanga ya motuya yo pesanga ofeli nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya motema matoye yoki miso emoni minga kolobeza te otemeza temo emisala emonani minga kolobeza te touti mosika esensel tokomi minga kolobeza te ya kolobeza te minga kolobeza te matoye yoki miso emoni minga kolobeza te otemeza temo emisala emonani minga kolobeza te touti mosika esensel tokomi minga kolobeza te ya kolobeza te minga kolobeza te